touché l'église catholique. Ce que vous avez touché le monde entier. Kobo sanate. Makambo yo lobby. Même une église na yo, ben intellectuel ba sepeli na ngote. Ba comprendre ko orgueillé. Papa mon ngane na vandi bo yo kana ebisa yo. Atana ningi na kufa. Nzamba ebisi bino afana bika. Bon me mange pa Marcelo, bon me kate. Oh. Fona kufa mkolo ango. Ndo moninga na yemba kinzembu akozonga. Eza nzembo na zo yemba tina kati église na ngai. Akozonga. Kabila akozonga ye. Na ebonga na ye. Akozonga. Shina Rambo akozonga. Shina akozonga ye. Na kiti na ye. Akozonga. La nabie na bandeli lisusu. Bocha na internet. Ndenge ya lobaga. Avec orgueil. Atena ningina kufa. Nzamba ebisi bino pona bika. Bon me manga pa Master Marcelo. Bon me kate. Na makambo nzambe na kontaka yete. Ya Deniles asali vi makasi na mboko. Alati bilamba. Atamboli na mituka solo. Atamboli na mituka danger. A servir nzambe na ba qualité nyonso. Suka nango ya denya sila kata senini asili. Oh. Papa, bon nzambe, écoute yo na mbongo, na mapangu na mituka. Soko za na nzamba solo to okoma orgueillé. Un vrai mwana na nzambe, religion o eza fondé, eza na fondement. Religion o ekuba evanda. Eza na ba structure nyonso. Eza na ba avocat, eza na ba magistrat, eza na ba to ndenge na ndenge. Okoya lobela bango pour le bongo te na miso batu. Asila ki histoire ne sai nini esili. Papa, omoni atazo luka ba base. Na niveau ya makomi de Dieu. Na niveau ya Bible à côté ya lisusu te ndenga bana côté ya kala. Et puis papa ko banda lelo nazo considérer oza impoli chrétien. Ouais nan. Pasteur Marcelo impoli chrétien. OK. Botia na internet. Pasteur Marcelo impoli chrétien. Botia na internet. Botia ndenge ya lobaki botia. Na minute obiso likamno stoko loba botia na internet papa. Omoni ngazabu aye na ye na système ya ko créer ba base ko créer ba actualité. Mais na makomi na nzambe impuissant. Oh. Landa. Makambo ya lobi pona wera. Nazo take bango mibale. Po na Deniles na wera. Muto osala ngeloko na mboko azate. Mboko eza ya wera ye mokote. Mboko pese ya Deniles ye mokote. Mboko eza ya biso nyoso. Obo yango pona nini? Papa. Kosila ya ba vie eza nini? Manki ya ko reconnaître ba grâce a baninga. Lokola yo zantone. Ba otu bazuya ko accompagner ki leadership na ozo mona bango basé le côté. Absence ya Ferry. Absence ya Babi Ndombi. Absence ya Serge Mabialo. Omoni ba komo na otanga. O comprendre que na sa musicano tala cicatrice. Wera. Omoni cicatrice. Na zuela ngata vélo te pona makamu na yo na JB à l'époque. Pona makamu na yo na JB à l'époque. Bible zolo ba chaque chose à son temps. Soko sili. Osili. Wera. Soko bimisi banzo ite. Wana makambo zolo beze ya lukuta. Denilesi. Toze la banyoka ba bima. Oh. Papa. Eza ba black ite. Denilesi soko bimisa banyoka. Wera ko bimisa banzoyi. Totala banzoyi bako bima wa papa. Mapango wera sana ngo lelo ngana sana ngo. Mituko wera sana ngo lelo ngana sana ngo. Papa. Na ebisi oboye. Banzoyi osoyoka banzoyi. Eza bana changu. C'est moi le responsable ya tous les bana changu.
Bonjour, bonsoir, amis fidèles téléspectateurs. Nous sommes tous à Congo Winner Télévision, précisément émission Loba Vérité, émission Loba Vérité, ça représenté par votre humble serviteur et autrement dit Zouma Tumba, le défendeur Yaba Mama aïe aïe aïe, babi Baxelanga sous ce papa na Moïse Tumba, babi phare d'essai de la presse, babi biso toyaka pambate, biso toyaka toye na liboso ba itande kena bino eza pona kopesa bino matière ngo eza nini eza na makambo belé ozole kasuba pasteur. Aujourd'hui on va parler on va faire vraiment analyse à makambo belé ozole ka vraiment na monde ya ba pasteur bazol kani tozo mona kuna pasteur Diniles kuna yena wera son simba wera son pas comme ko réagir mabe et loko ni ozole ka tozo mona pe sukuna mwana ya matu Samuel Pibiye mon tozo yibate eza mabe ou ba papa na bango basala ki yango ko mozungira bana tozo mona so pasteur Marcelo Asimbi catholique alobi nini pour kolanda ngo kaka awa na émission invité na ngai mokona lelo eza pasteur star mokonga na binga ke pasteur star obo mesana déjà ko yeba mingi na kombo ya lité ya kanda yende za invité na ngai mokona lelo tika na profiter ko pesa merci à mon boss mama Sarah Kabunji la Cléopâtre moni moi sokomisi nzambe machamu menu obwa kindambu otika na ndambu na munoko bakoninga bakabolanga na yo ese ba okoka ya biso za ya nzambe na pesi merci na babone na biso tout ba fidèle tout babi plateau eza vraiment costaud aya so bomoni image wana bo pesa merci na Gilles va mukulu babi chikata de la presse babi mwana mokonza zakara mokonzi donc na pesi ombote pas aux alliés réalisateur na biso ya émission mokonza lelo merci na Louange Matembo babi mon ami de tous les temps de tous les jours babi yenda ya ko assister à l'émission merci aussi à James Kusonge autrement dit Papicho yepe ya ko assister biso tika na pesa mbote na ba ono surtout boninganga bozala vraiment scotché papa Benombala babi papa Benombala na pesi mbote place aux ali babi salon Selino na kati ya Londres babi salon Selino so za na besoin ba kata bana na bino suki ya bien babi bana bino bazala vraiment kitoko makasi salon Selino za na pona bino aïe 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 Jérémy Bwanda Anisha Bwanda autrement dit le jumeau de Ndende na kati ya Belgique bobu menandingo na ngwende na bino ma petite ya Marceline na pesi yope mbote mon réalisateur Fungola Bamona Mosakoli Otokosolo na vraiment lelo makambo ebele parce que émission lelo bozala vraiment scotché tokosolo vraiment makambo ebele na invité nga mokonel mbote Mosai na Nzambe. Oui, mbote papa journaliste Zouma mbote na ba nyonso bozwi libaku topé occasion munene ya kolandanga lisusu na batangu oyo ya wenzambe tata mokutanisi pe mosangisi batu tangu tolalaka kolaliza na makambo ebele bamona tongo kasi pokwa bamona ngote OK ebele pe bamona pokwa kasi tongo bamona ngote amen mobateli na solo eza bobele Nzambe moment où tozali na benga ngo chiffre 1 OK chiffre 1 libota na Nzambe bolimbisa na pesi bino na mbote pona bandaki sa ko pesa bino mbote eza pena sini moko ya kitoko te merci beaucoup nkola pambola bino lokola toza na janvier tika to pesa ba meilleur vœu ba bonne année na bino mbula sika makambo pesa la sika nyoso eza la malamu. OK Pourquoi na lobby chiffre 1 c'est janvier. OK Nyoso bandaka na 1 amen poto koma décembre poto koma novembre septembre octobre soki janvier zate to koma ngoti amen kasi na kati ya janvier na mona ka ba férié elekaka ebele. OK na kati ya ba férié wana okomona tozo fêter le 16 kufa ya Kabila le père le 17 tozo fêter kufa ya Lumumba. OK kasi na kati ya le 16 wana elingi koloba te ke le 16 ezala kaka pona Kabila le père. Oui, ya Kabila le père et sonné makasi poza reconnu. Kasi le 16 wana pe eza pe mauvais souvenir na ba famille ebele ba kufela pe bandeko na bango le 16 kasi mokili eyebite. Amen. Kasi le 16 férié na mboka. Oui, c'est bien. Batu bazo fêter férié. OK. Mais ngana zo tala férié te.
nazotala nde vie ya moto ndenge tozoloba boye azolia te azomela te akobala te mosala eza te histoire nesani esili mutongo ozolobela mosala nzambe eza nani Kabila le père nazopesa exemple to pe exhortation na kombo ya papa wana amen 20 ans na sa mabele ndeko Zuma na ye pa ya papa Lumumba déjà 60 ans depuis atika biso kasi soki na lobby to mekananu depuis tozo indépendance bambula ebele pe depuis yakufa bambula ebele nazotala nanu ba ferie te mais nazotala ba vie na bango po baza pe bazalaka bato bazalaki pe na pose ya kolia ya komela ya kovivre kasi ba vie na bango ekatana avant na ekovanda na réfléchir lisusu na moni ser na biso moko mwasi kitoko moyembi na nkolo ayembaka pe bien na kombo Marie Misamba tangu tokomaki le 16 na yoki mbunda moko ebetinga na motema 5 ans na sama bele yango na lobaka boye tambola kitoko na se na moi tambola bien na se na moi ko vivre l'année exemple oyo oza na église osambelaka oza pe na basala nzambe kasi na ndimite même papa no ya molimo aza na niveau na ngai niveau eza différent makasi yo na niveau ni papa oyo kanga nanu na lingo yo kanga yi o juger nga na suka s'il te plaît merci natike le papa to vivre ka mokie na vie to umelaka nde na sama bele na sama bele ozomona moto azosala 1000 ans mais na ko vivre à vivre ka peut-être 40 ans to 50 ans na yebi yo autant école primaire ozana ba mi na yo pe bele ba kufaka na école primaire na humanité to pe na secondaire soko soki pe chance à université o yebi mobate les abobele nzambe nkolo apesi biso pema akutanisi biso lisusu toleki ba oba kenda te kasi bible ezoloba chaque chose à son temps bango ba précéder biso biso ba totikali tika ete to soigner to bongisa etamboli na biso po lobi nzamba sala biso ngolo ko sala muninga mabete ko zongisa pe mabe na mabete nkolo apambola biso apambola peyo merci wanezaki exhortation ya pasteur l'été akanda o exhorté biso a meki ko zongisa moi ba réflexion na biso ba meki ko bouger sous mitu na biso na makamu susu auto mekaki ko bosana parce que ezana bande ko belé ba kufa ba msuto to bosana bango donc alingi ko loba boye les jours to fetaka ba férié to kanisa pe ba o ya biso o pe ba kufa nga pona nga message o nga na retenir yango. Merci beaucoup merci Gilles Vachikata le cameraman notre réalisateur ya lelo Gilles Vachikata tozo meka ko avancer mosa na nzambilité ya kanda lelo awa tozo yebate basa na nzambe bozo mema biso wapi basa na nzambe lelo ba mpate na nzambe lelo ba komi ko telenga na telenga baza susu na bisika ya kovanda te bazolela ezana ma message mozo pesa ma o tozo luka na monde yango leo l'église auto soka lelo l'église comme vraiment libanda basana bampate na nzambe baza suna bisika ko vanda te eloko message on yana ba très important za nini tozo yebate passer de nilesi problème ni o ya zoluka et pas o ranson message ya passer de nilesi a touché o ranson na niveau oyo isengi lelo pe que oui maison mère mobimba et tomboki à part maison mère o ranson na ba fanatique ebelé. Oui, rançon star reconnu dans le monde. Mais passer de Niles à tenir propos moko o ezali vraiment ya malamu te. Est-ce que ça c'est important? Bino bassin na nzambe. O lebota la bampate na nzambe o bazana kati ya etonga na bino. Bokomi ko bima ko toucher ba musique, ba musicien pe ba musicien ezate que oui, eza ba musique religieuse, wana eza ba musique o ezali banda. Est-ce que ça c'est important na message au passer de Niles ndinga zo takini we rançon. Pona yo zo tuvango comment? Merci beaucoup papa pour la question malamu na uti na maladi makasi na belaki santé tungisa kingai nyonso ekomela kinga na matoi kasi liloba na ngai ya liboso
na nyonso eleki yango yo. Je suis reconnu na mboka oyo tant que mosal na Nzambe. La nana peso par exemple ndeko Zuma nga na sepela ko koma mosal na Nzambe te. Na koma pe mosal na Nzambe na volonté na ngai te. Na volonté nani? Na senga pe yango te. OK. Landa na betelo li solo. Soko kutani na nga fo profitaka na ba occasion. Nazo profiter papa. Profiter na occasion. Nazo landa. Ndeko na ngai. Oui. Naza elenge lokola yo. OK. Omo ndenge ba chéri ba sepelaka na yo kaka mokonza ba mama. Obelobaka za nani? Les défendeurs ya ba mama. Ndenge ngape ba sepelaka na ngai. OK. Naza pe mutu. Na yo kaka pe posa na mela pe whisky, na mela pe masanga makasi. Lelo zomo na biloko ezobima ya mideli, batu bazomela ba shimboki ya shisha, batu bazomela shikata. Ba sokta biloko ebele ezobima. OK. Tango ebimaka ezalaka regret pona ngai. Ah Nzambe. Obengaka nga pona nini? Oponaka nga nilanga no pona nini? Mukolo ako bengana nga na musala na ye. Oko comprendre que na ko changer histoire. Pena ko leka na batefe na ebisi bino ngana Nzambe to saini to kabwani. Masolo esali nini? Esili ya tikali na bord ninga pe na tikali na bord na ngai. Landa. OK. Trouble moko ekoti na minute ona mboka. On a ko papolela ngo penza batu bébé surtout l'église. C'est bien moi pasteur l'été à Kanda. Frappe na le frappe na retour. Nako bete batolo lengo na papolo na nyati yo. Okota to hôpital. E bale kauki bambisi ya minene babimi. Vimana soko vimana. Pasuka soko pasuka. Oko sale lo côté. Motema mabe ya ndoki e bangsaka nango mwana popite. Miliki na biberon azalaka na beze ya mapate. Na mokolo batiaka ye na nkopo esengaki mapa eya. Landa naza serviteur de Dieu papa ko sala ba jeté. Ko sala no ba blague tende ko nanga naza serviteur. Landa Gaza musala Nzambe lo yengete. Na yokaki ya Denis Lesi ndenge alobi po na musique. OK. Je suis le responsable de tous les Warions. Père spirituel. Ya ba Warion nyonso ya Fali Poupa. Di Cap la Merveille Marabioche de Pipe de War. Ngande naza père spirituel na bango. Ah bon? Landa omoni wera ninga tomboka pe were sa tomboki. Omona minute oyo ngai ndenge moni ngai boye. Papa Zuma omoni nga tangu na bani makamwa Nzambe oyo bato ebele bafinga nga balobi na problème ya mutu. Mutu azobela mutu bakanga ye ba chaîne. Batinda batu baya bazwa ngai bachanga na telema chance. Nzamba fa benga ngai na musala ni elanga na ye na pratika. Papa na kwesa batu bakao ba comprenate makofo bazwe bimeli wapi. Bakokate na bina musala Nzamba yuma te yango to bobote. Bozwa ngai na parate. Wande mona David. Oh papa, omoni David na Samson so ba bimi lelo na obeta bango. Nzambe na obeta bango makasi. Ngakutu naza plus que bango. Bango bazalaki na 25 degrés ya Fox. Mais ngankolo apesanga 75 degrés ya Fox. Papa, je suis prêt na mboko. Ponga Nzamba préparant kitoko. Na betelo masolo. Beta papa. Na tangi na Ista Mouchetu, je suis ingénieur. Ndengo moninga na vandibo. Na tangi na campus, je suis maître avocat. Wala nana yebisa yo. Kabila le père a na 97. Première promotion, je suis Kadogo. Mon frère est quand on bête ma sas au CPLA. Au Colobantoma, au Betiango Kitoko Bandela. Mon frère Lanate, Tunachura Mboma. Je suis un grand sportif na Kingasani. Na formé ban belé na makofi. Papa, Tika. Tuna bedinga bako ebisa yo. Un bon catcher. Ngai. Ah.
Yébi na edi boy. Tuna mazo tokolia mapa tokolala na bekate futuna ye. Aye bisonga na sali. Kene na minute on appelle sur devoir, na peso devoir. Keno tuna maître ninja. Oya tele makana sima wera. Tuna elite akanda beto mbala combien. Oh. Na peso sur devoir keno tuna. Tikana loba makambo eza très capital hein. Loba papa. Landa makambu na nzambe bozwango ndeti ba famille na binote ezalaki mbala liboso na Congo chrétien mosel na nzambe papa ngai tangu na bimi na mboka oyo eloko etindaki bango batinda bato baya kokanga bamimanga na telema pona lobi boye ba serviteur de Dieu o bozomona awa na Congo majorité baza miyibi. Oh. Sikoyo bango babane kozwa ba serbat bandimi babane kozwa ba serviteur de Dieu lokola banzambe ndenge nini mutu moko ayeko bima na télévision bana kofinga bango miyibi. Effectivement na yebaki ete makambo na zoloba po na za liboma te papa na mela mai na te akana mai. Na yebaki biloko na zoloba. Okay. Mais na finga mingi na lobaki tongo moke gotana boko benga nga na ba téléphone boko loba papa to confirmer oza mosali ya nzambe ya solo. Gloire au Seigneur. Lelo na zuba confirmation ya ba prophétie. Ndeko zuma e koma kina tamoko na komi koyebisa nzambe ngabi nzambe otini nga na faux cop. Oh. Kopo yo tini ngai batu bazondimela ngai te. Nazo finga makasi. Bimisanga na kopo nzambe ayebisinga lobi lelo bima zoba. Mais lobi nango okobima mutu amayele pe ba professeur zo pesa e kokisama na mboka. Amen. Papa na bima mosala nzambe na deux prophéties. Na 2014 na pesi prophétie. Na lobi eza na mupepe moko ekoya na mboka oboko kamwa. Batu bachatembe. Tongo etani to sutuka ko one ya kateseni. Bazongisi ba message wana na télévision. Na bimien frère mosala nzambe na pesi lisu message na lobi di cap la merveille lokolo lukinga mosali nzambe pona makamuno ya concert makamuna bino mokili na niveau ya libana mboka lokolo za reconnaissant pa basala nzambe nzambe tate ya likolo za ko se souvenir na bolamo yo sala na mboko nengo sunga ba vevo sunga ba ofele di cap la merveille moto ekopela mituke kozika ba combattant ba kotomboka mais suka nango sani okobeta tango fali ya beti mbala moko ba nomenga père spirituel ya ba warion. C'est ça mosala nzama pese ka prophétie avant likambo sani et salama. Ya Deniles asali vi makasi na mboko. Alati bilamba atamboli na mituka solo atamboli na mituka danger a servir nzambe na ba qualité nyonso. Suka nango ya denia sila kata senini asili. Oh. Asila ki histoire ne senini esili. Papa, omoni atazo luka ba base na niveau ya makomi de Dieu. Na niveau ya Bible à côté ya lisusu te ndenga bane côté ya kala. Omoni ngazaboui aye na ye na système ya ko créer ba base ko créer ba actualité mais na makomi na nzambe impuissant. Oh. Landa makambo ya lobi pona wera nazo take bango mibale po na Deniles na wera muto osala ngeloko na mboko azate mboko eza ya wera ye moko te mboko pese ya Deniles ye moko te mboko eza ya biso nyoso nazoya omoni banzoi oyo ka banzoi ngai pe naza parmi banzoi ya weranson te landa te papa olingo comme sanga nzo ya weranson na ndeni
Limbisa papa. T'es mon frère, on comme sanga oui, on comme sanga yi, nzo ya wera na ndengeni. Limbisa papa. Zela na betelo lisola banzo ite. Landa. Weranson. Ayeba ko gérer succès na ebiente. Wera soko zo landa nga yoka. Nazo pesa yo ba point stratégique. Ngana mboko yo ndenge na vandi boye. Soki bozo zela na banga wera bobosa na timu kolo kongwe ko kufa. Oh. Papa, omoni message na oloba. Botindela ye. Et puis ngana bana ko lobela wera lelote. Papa, je suis un grand fanatique ya Wenge maison mère. Papa, biso batu to bundisa ba grand bitumba na sera fikini. Wera na jibe. Fara mto kabola bango azati. Papa benda cicatrice. Tala cicatrice. Wera omoni cicatrice. Nazwela ngata velote pona makamu na yo na jibe à l'époque. Pona makamu na yo na jibe à l'époque. Bible zolo ba chaque chose à son temps. Soko sili. Osili. Oboya ngopona nini? Papa. Kosila ya ba vie eza nini? Manki ya ko reconnaître ba grâce à baninga. Lokola yo zantone. Ba o tu bazuya ko accompagner ki leadership na ozo mona bango basé le côté. Absence ya Ferre. Absence ya Babi Ndombi. Absence ya Serge Mabialo. O mona ba komo na otanga. O comprendre que na sa musique no. Na comprendre que ah, papa ngana uti musika na makama musique yo zo mona. Bana mama kufa atikanga na yo. Yo motolongola kanga susi ya mama. Soko pie mokongo kotikanga na nani. Ozolanda. Motute. Ebo katukulutu motute. Papa na ko démontrer biloko yo. Oh ba wera baba ne ko perdre. Ko perdre Bill Clinton. Et ça déjà kolongola 1% na force à maison mère. Ko perdre Babi Ndombe. Et ça déjà kolongola sous 1%. Muto sila ka malembe au fur et à mesure azo kende azo sila. Na makamwa nzambe de nilesi akotika la kote ya lisusu nenga te aga kalate. Kasi kobosa na te mbwesa kufa kombo kaka netikala chez méchant. Batu wana baza bongo. Na fongola biloko. Okay. Zela na fongolo ye ba niveau na nga lelo naza na niveau nini. Na yebe loko na fongoli. Livre a na fongoli na nina betelo lisolo ya Samson. Samson azalaki moto munene pe makasi. Bachaki ye pona soki na mboka. Mutu moko pona mboko Samson azalaki basala nzambe bakome komona passe. Bazo beta bango, bazo boma bango, bazo sala bango mabe. Nzambe aeko botisa mwana moko ya makasi na mboka na kombo ya Samson. Pourquoi bachaki Samson na mboka? Eloko ebomaki Samson kozanga ko ba wera bazala na ba conseiller bien te. Papa na bunda bitumba pona wera na jibe na zoka ba pota na souffrir na telema na ba fikini ko banda 20h 6h ya ko telema kitite bierté mbongo na maboko ezate na zokufela ka ba musicien mapango wera za nango lelo ngana za nango mituko wera za nango lelo ngana za nango. Papa na ebisi yo boye banzoyi ozoyoka banzoyi eza bana changu. C'est moi le responsable ya tous les bana changu. Wera soko bimisi banzoyi te wana makambo solo bese ya lukuta deni lesi tozela banyoka babima. Oh papa eza ba blaki te deni lesi soko bimisa banyoka wera ko bimisa banzoyi totala banzoyi bakobima wa papa banzoyi ozoyoka banzoyi baba neko bimela na lemba te na bandalité
na kasavubu te tuna Bill Kiton na koyebisa yo Bill Kiton yo beta na bitabe omona batu te bila ganga yango ona monyo banzoyo ba fourmi chang bilobela wera ko bimisa nzoyi moko te mais attaque Moussaïn Nanzambe est-ce beaucoup ko luka terrain d'attente beaucoup luka kimiate entre terrain d'attente ezate oye ko ya wera tala bana mboka bazo souffrir tozana posa mafuta nzoyi tozana posa banzoyi te bimisa mafuta nzoyi mutu na mtoto linzanza na ya mafuta nzoyi akenomela na ndaku vous blaquez avec les gens bino baningi bamona mboko ese ya bino ngana ko fana na ngaka na mboko na bano banga wera c'est qui dans ce pays vous blaquez avec les gens attaque Moussaïn Nanzambe entre passer de Nilesi na wera son conseil ko pesa babeta na makofi oya bimisa banyoka oya bimisa banzoyi na ye babeta na. Ok, comprenez que oui, tous avancés, on peut pas rester là passer du Kanda tellement fâché à biba beta na makofi muto ko pesa conseil azate mais tous que ne sont toujours kanabino bassin na nzambe ndebo zo ke na makambo yo amonte ke boke mabe parce que les autres moni musicien moko ya musicien chrétien moko papa matusa moi tout le monde le monde na mutakalisation ozomona te que oui et ça on débat problème obino bozo ka comme ko kita na génération par génération et comme ko sima même si bana na bino ozomona te que ko sima pe bana na yo effectivement bakulutu bazoloba tant tobotaka mwana tobotaka motema te kasi na kati ya mwana eza pe na éducation o biso baboti topesaka bana landa ba problème tokutanaka nango eyaka na ba ndenge ebele eyaka soit na ba conséquences ndenge ba bible ezoloba baboti bale manga mobesu ngai kiti na bana. Ok. C'est biblique. Ok. Bible comment nyonso e bombe le côté. Matou Samuel musicien ya mboka na biso. Ngana bengi yo fongola Yesue. Na bengi yo fongola Yesue. Nabengi yo fongola Yesue. Nabengi yo fongola Yesue. Ozoka nzembo na yembi. Ozoka papa. Pona ko rappeler bino ke muto yo ko tuna ngai ye. C'est que na yebi ye malamu. Bas pasi la taka mwana mobali wana makasi ko bana na banzemu na ye tina ba vie na ye privé. Auti kolela tope kokunda basi na ye kalate o batiki mokili kasi bana na biso o tozobota balandi mokili réseaux sociaux bana bakoti na ba réseaux sociaux bazwe balisusu ndenge ya ko gérer mokili bien te ezana biloko mususu ngai esengo na nzamba salanga ngolu soki na yoki likambu moko esone makasi na mboka bien nga pona talaka mwana na monitolo na yo très bien kola pambola yo mwana na moni yo ndenge zo sala bozo maitsa ba volume kola pambola yo oza na tolo no ya bien papa na yo amoni nga pe na moni kola pambola yo oyo sali de génération à génération bakoko na yo tango bakobotama bakomona mabele na yo bana ya bana na yo bakomona mabele na yo kasi tozolinga toyeba eza quel genre ya envoûtement ba mama bakufa mwana tika mabele polele abanda komi simba soki nga pe nazalaki pembeni wana o kito mata na ninga ki pe na simba kola pambola yo mwana mosala nzamba ba aventure te na yaka ko sala ba blague te na télévision kasi tozala très prudent na réseaux sociaux et comme il est là na scène moyi bo soigni bo filmer bo publier na internet
bo filmer, bo publier yango. Et comme il ça la passe, tant bo swanaki, bo filmer, bo tient internet. Bon tant bo lobani, est-ce que image wane rokufa? Et rokufa te. Ethically éternellement. Ok. Moment où yo na moni bate belé ba comme na problème à conscience. Ok. Ben conscient ba komi trop. Ngai batu bazo zela mutakala na ngai na ebisi bino bokita mitema. Bientôt. Total nanu février. Soki nkolo asali ngolu na bimisi. Soki nzamba ebisi nga bomba na bombi. Dans quelques jours. Et ça qui to côté, ba famille comme na Sonia makasi, tozoye bate to kimela wapi. Na lobaki yango, to koti anasi kata na salaka bilan. Na lobi tozo zela, to confirmer ba kolomitakala, eza ba chrétien to eza ba païen. Nzamba salingolu mutakala libosu ya banani, ya ba chrétien. Kola pa mola mitakala nyonso ba chrétien. Ba chrétien ko kende liboso na mitakala na bino. To sepeli makasi. Ndenge bozo sala ezo sala bien. Mwana oyebi koma mwana ngo? Nayebi papa. Mwana mukolongano to kokutana okolongolela lamba. Na sala ndenge yo bane ko sala na video. Wana na yebna ko manse yo. Ma sœur, moi, je commencé à Nzambe, na ebisi yo. Merci beaucoup. Comprenez que oui, tout dans la pastoralité à Kanda, lelo émission spéciale. Première émission il y a année 2021. J'ai capté de la presse pour supporter Papa Benombala, vraiment apprécié ba meilleur vena yo Papa Benombala, Renedite Mbala, Babi Bana boss Renedite Mbala, Princesse Mbala, Arsène Mbala, Kenaya Mbala wana baza bana mama Sarah Kabunji tout ce que nous vraiment presque tout le monde que nous vraiment na ochité pour l'émission na biso ya lelo Moussani Nzambe na yebite bino ba pasteur bozo mema biso wapi nazo yebate ba pasteur au juste bozo lukanini to vandi boto zo mona kuna denile simba na weranson to vandi kotoyo mwana nani ya musicien biso nani matusa mo mutakalisation mais pasteur Marcelo. Problème ni oyazo luka na bato catholique. O moni sikoyo ke oui. Bokomi ko toucher sikoyo place bokoyi ko simbate. Pasteur Marcelo lobi boye. J'espère que oui vidéo oyo maloba onazo loba eza déjà na vidéo yé moko pasteur Marcelo lobi prenez cette partie et bo publier en internet. Pasteur Marcelo lobi kokota na kati ya église catholique eza kokota na kati ya salle d'attente oyo ekomema yo directement en enfer eza ye moko muto alobi on peut préciser bien alobi boy bokata partie oyo publier ça c'est que tozomona ke oui bino basa na Nzambe bokomo kende siko mabe bokomi ko toucher siko catholique alors catholique eza puissant dans le monde entier. Ils ont ma place mususu bino ba chrétien beaucoup tenté mais église catholique ezokende et loko au pasteur Marcelo lobi ezaka pona ko luka base ndenge denile saluki ou bien eza apesi message yo pona nini. Merci pour la question qui toko tuni na lobagabu est très bien. Je suis opposant de toutes les religions du Congo. Na salaka opposition à Bouzobate. Opposition na ngai. Soki na yoki Bouzoba na catholique. Na côté la catholique tina kati. Okay. Na bandiko buka bikeko nyonso na ba croix na bandiko panza. Landa kasi soki bo sali erreur ningo manquer église okozwa problème na ngai ngani nazabo e papa o kamwa mgo mususu lité akanda koteli ba musulman apanzi ba cantine mai ba ninga ba sokola makolo apanzi ba tapi ko kamwa te po ba ninga sakana na komo Nzambe là-dedans de kona ngai opposant de toutes les religions. Une fois na kota na gimbangiste na buka ba fliti na bango nyonso na ba fanfa bandima te po na ningaki na yo ka buzoba na ngambu wana
Kasilanda na fongola biloko. L'homme de Dieu nkola pambola yo. Orgueil chrétien. Landa na fongola sko biloko. Orgueil chrétien. Arrogance chrétienne. Omoni mwana na Nzambe papa bonzambe za pasi. Na yebi ye na monaka ye azan église ne na limité suke belé mandefu ya pembe elongi pembe makasi na yebaka te abotama pembe to apakola mwa biloko na monaka ye. L'homme de Dieu na ye pona ko betelo maboko te ne loko oloba na yebite papa photo vérifier aloba yango kala to alobi yango sika côté wana nde ezo senga na vérifier kasi na kati ya vérification esengeli pena répondre soki na yoka yango eza maloba ya kala esengeli pe kaka ezwa réponse nango. OK. Soki pe eza maloba sika eza pe kaka lokwa na yoki yango sika esengeli pe ezwa kaka réponse na yango. Omoni ngai nasambelaka. Nasambelaka makasi. Natangaka Bible. Na kati église na te yaka pe batu lola. Olandi. Tabule ya kufa. Landa na bandosko ko betelo masolo. Atindela biso sango te kunezo leka ndenge nini. Les grands ninjas Madilu système kumpanda tobina rumbo yo koboya tengo ezali nango demba nalingaka moto na yo ezalango na lipeka nanga banda kenda suite ezate wemba sapologie na balaka bibi ozolanda sango ezate wana toye pa ba musicien pa paye musicien chrétien moko to banaye ko benga ye soki aza ko adorer Nzambe kitsa Nzambe sani eningana ale muloto un bon messie français très kitoko adoration evanda aloba na gafite na mboko yo banda kenda na sama belé apesa biso ta suite moko te. OK. Omoni ko toucher église catholique soko zo yeba te o toucher monde entier. Kobosana te makambo yo lobi même une église na yo ba intellectuel ba sepeli na ngote ba comprendre ko zo orgueillé papa moni ngane na vandi bo yo kana ebisa yo atana ningi na kufa Nzamba ebisi bino afana bika bon me mange pa Marcelo bon me kate Oh fona kufa mukolo ango la nabia na bandeli lisusu bocha na internet ndenge ya lobaga avec orgueil atana ningi na kufa Nzamba ebisi bino pona bika bon me manga pa Master Marcelo bon me kate na makambo Nzambe na kontaka yete papa bon Nzambe écoute na mbongo na mapangu na mituka soko za na Nzamba solo to okoma orgueillé un frère mwana na Nzambe religion o eza fondé eza na fondement religion o ekuba evanda eza na ba structure nyonso eza na ba avocat eza na ba magistrat eza na ba to ndenge na ndenge okoya olobela bango polele bongo te na miso batu et puis papa ko banda lelo nazo considérer oza impoli chrétien. Ouais nani Pasteur Marcelo impoli chrétien. OK. Botia na internet. Pasteur Marcelo impoli chrétien. Botia na internet. Botia ndenge ya lobaki botia. Na minute obiso likamno stoko loba botia na internet papa. Lelo soki tozo tanga ba intellectuel na Congo 75% c'est l'église catholique. Là je vous dis la vérité, botia na internet. Botia na internet. À cause de la paix parmi moi na oya tanga pe l'église catholique pasteur Marcelo botia na internet
landa na ebisa yo papa bato mayele to ana bango na mboka oyo lelo soki ba église a mikie eza ko encadrer babola ezo sunga ba veuve ezo sunga ba orphelin tozu yango wapi na catholique eza na combien de écoles na mboka oyo et puis catholique eza te so pasteur akufi catholique ekufi yeso ka kufi lelo église ne saini ekufi sans impact orgueilleux chrétienne pasteur alolendo ya vuya papa ngana banga pembe na yo suki mandefu akatuka pondi bien papa omoni biloko ya luki akosili sango et puis makambo nga na oloba ti na répondre eboy na si autorisation na Vatican papa na émission vérité omoni na olobela pasteur Marcelo na si autorisation na Vatican bocha na internet omoni na olobela pasteur Marcelo neno banga te na si autorisation na Vatican bocha na internet bocha na internet eza propreté et puis pona ko le kabona loba ambongo apesi autorisation bocha na internet ndenge nazo lobela pasteur Marcelo ambongo mutapesi autorisation bocha na internet abe koko apesi autorisation bocha na internet. Vous blaguez pas avec l'église catholique. Et cette église doit consacrer la terre. Si 75% de Congolais ne sont pas l'église catholique. Congolais ne sont pas catholique. Catholique est sali à mineni. Catholique est pessi badon. Catholique est tangsi bana. Les lois qui bana biso baso ba alphabétisation. C'est l'église catholique. Papa, nazo kende siko ko buna na église à pasteur Marcelo Mutagala. Bocha na internet. Na émission vérité. Nazo kende ko buna na église à pasteur Marcelo Mutagala. Bocha na internet. Là, on a passé un bijou Mukendi, vraiment tout comme dans la émission Nabiso. Passer l'été à Kanda. Quitte ça, moi, attention, tous aussi, ça, quand la question, oyo. Pour bêtiser, batu mabako mingi. Batu mingi, baby, que yo, ça va moto vérité. Makambo na zoloba, bochon on a internet. Pour comme une coloca bongo. Akozonga Kabila kozonga na Congo oyo. Pourquoi oyemba ki nzembo wana? Nzembo wana betisi batu belé mabaku bayibi ke oui passer l'été ya Kanda oyo yo comme l'acte déjà parti na yo ndenge passer de nile c'est que oui azang mutu ya kan ya Kabila donc akozonga Kabila kozonga donc président Fachi ata sali na yeme Kabila kozonga kaka elingi ko la sanini eza question vraiment ya suka otozo chité na mo landa kozonga eza mabete même Jésus-Christ nenga to vandi boy tozela ka bozongi ya Jésus bato bazonga ka eza bato ba leka déjà na nzila wana kasi bato tozela ka baya to yeba kate akoyela na forme nini ndenge lelo to vandaki facha sal nini akoti ndenga akoti mukola ko bimakei mukola ko sepela zonga mutako kanga ye azate ndo moninga na yemba kinzembu akozonga eza nzembo na zoyemba tina kati église na ngai akozonga Kabila akozonga ye na ebonga na ye akozonga Shina Rambo akozonga Shina akozonga ye na kiti na ye akozonga akozonga pe après 20 ans après 5 ans mais nous ba critiquer nzembo mingi babi c'est pas ça yo zapemine maman Olive peut-être yangwana osolo ba bongo papa ngana loba makambo pona batu te nde naza boye naza mutu soki na meli ba whisky oyo kotina ngana loba moyo yeba ezate biloko ebele na loba kana sa kwiti
Kola pambola biso. Merci beaucoup, maman Tokomi Nasuka émission na biso. Merci Tokomi Nasuka émission na biso. Parce que l'ité kanana onyo so tolobio parce que émission loba vérité aussi ça beauté. Tous en a besoin inviter na biso na analyse so to sali, inviter na biso après sa dernier conseil na ye na onyo so tolobi awa. Kanga penza passer. Tozaba na mboka. Eloko leki terrain d'attente ezate. Émission oeza toloba vérité. Et loko eza loko la vérité na se ya bomoto to pe via moto ezate na libala esengeli koloba vérité na ndako to pe na kilasi esengeli koloba vérité émission o loko les toloba vérité toloba na ba vérité poto bosana nyonso o eza na ba mitema na biso eza na batu mususu na vie na ye po kande kita esengeli abimisa o eza kati na ye kasi waze kwa mukwa bongo nkola pambola yo na moni yo bisiko vandi mutu kare mandefu nkola pambolo waze kwa yembi bo na nzembo oui papa za mutu kare bongo yo no mona ete na TV kasaka mutu kare. Ok, continue d'ailleurs, papa. Mais quand on voit quoi photo, comment on a vu quoi dans tout carré? Oh papa, to benga na téléphone, to tu na papa mutu nezandeni. A web so mutu na ngeza carré. Kola pamula waze kwa bisika bizwa miye mukwa bongo. Moyembi munene, mutaba réflexion bien. Ayembi bwena nzembu, eloko ekokote la mutu loko la raison ezalité. Vérité eza ndeko ya raison. Na sepeli na makasi na boyambi ndenge boyambi nga kitoko. Merci pour l'invitation, merci pour na bainyoso bolandi ngai awa chaîne ezali Congo Winner Télévision. Congo Winner Télévision eza mbala liboso kasi eza ya liboso te. Merci. Awa na Congo Winner Télévision tokoya koleka awa tout moment ba consommateur nyonso ya pasteur ya kanda bo s'abonner massivement awa na Congo Winner Télévision et puis ba warion nyonso de tout le respect ponga ba warion so ba moni longi na ngai mbala moko bango nyonso ba s'abonner mikolo yobo zwa ngai awa na Congo Winner Télévision. Kola pambola ba nyonso bolandi biso, mon numéro c'est plus 243 89 78 30 729 plus 243 89 78 30 729. Bo pambola mosali ya Nzambe na nyonso oza nango to sekaki biso nyonso pendant année 2020 mosala Nzambe ninga bala. Hein? Contribution na yo ndeko nangi kozala nini? Okoko pesa veste, okoko pesa chemise, okoko pesa singlet, okoko pesa ceinture. Okoko loba pe papa bakisa na o batu bakolia. Kasi kabaselo bozui. Veste balata kango polele na katite. Nzoto revanda bien te. Okoko zala pe na caleçon, olobi te. Na pesa ntoma caleçon pour la ta éclater nzoto na ye bolimbi silibota na Nzambe ntoma lo baraka ka bo ngana bo pambola mosala Nzambe atata zo seka mais besoin zaka li papuli na kokoli mutuka moko ya jeep ya kitoko na $5,000 ya propre ya bien na umeli pe na vie ya makolo na pesi bango déjà avance à 200 et ils ont 4,800. Pambola mosala Nzambe. Kola pambola bino nyonso pona ba contribution. Artiste James Kusongi. Papa Lupango. Kola pambola bisika bizwa miyo. Félicitations pona mosala kitoko. Natala kiyo. Bana ba sepela ki makasi balobi papa. Bengela biso artiste okoto mona yenga lobo vanda kimia. Na olukele transport o benga ya kotala bino. To sepela kana bano ba sexa biso bisobo ba sai. Na oya de loin oya linkolo ba bêtise makasi. Bango nyonso baza bana na ngai na obenga bino boya ko sexa bana na ndako kola pambola ba o nyonso boko pesa $10 $5 $20 $100 pona mosala na Nzambe eloko nyonso bongisaki kobosana te kasi ba o nyonso bongiseli nga bakoli na Turquie nazozala wana na fin ya février na bokasi ya Onseigne Saidi le grand patron gouverneur à Turquie kuna na Istanbul azo bongisa déjà makambo kitoko
pour nazala wana na Turquie. Edgar Business bana Turquie nyonso na Istanbul tata pambola bino les amis de Pastel Ité Yakanda. Tous les amis de Pastel Ité Yakanda Turquie nkolo apambola bino nazoya penza to sala musala elongo na bino. Kasi awa bientôt nazo sala nde libala souci na ngezali bo soutenir mosala nzambe pona makambo libala. Papa Zuma nkolo apambola yo. Nkolo apambola yo. Merci beaucoup Pasteur Ité Yakanda Azaki invité na biso ya mokona lelo. J'espère que oui. Tous les propos tenus ici ça n'engage que oui. Mon invité Pasteur Ité Yakanda Azaki vraiment invité na mokona lelo. Ceux qui bomoni ba image wana bo pesa Gilles Vamukulu chikata de la presse yem tapesi biso ba image wana. Merci na James James Kusonge. Autrement dit papa Lupango Azaki assistant à l'émission na biso lelo. Merci merci na louange Matembo babi l'artiste merci na bino surtout merci babi na cadre oyambi biso a babi na pesi merci na papa papa Denis Langele babi grand frère propre ya bato maman Charlotte Langele bangonde bayambi biso vraiment kitoko awa babi ndako ya baba ya izanda ko pamba matika nzamba lola a pambola bino. Merci à mon frère Gabi Zanga de Belgique na ko boaka mingi papa libanga ya suka ya ngoyo ngana ka clair nani bersi mwana yembi yango libanga mbongo Gabi Zanga de Belgique moi mobali moko bien libanga mbongo libanga ya mibale et il faut in code. Merci à maman Sarah Kabunji la Cléopâtre babi mon boss na pesi pe mbote place Bozali na pesi mbote nanga vraiment na salon Selino hein bato balandi mission salon Selino so na besoin ba kata bana na bino suki bokende vraiment wana na salon Selino eza pona bino ko kata bana na bino ba suki bozala bana bazala bien coiffé ba mikolo pe na bana mikizaka pona ba mikete même pona ba mikolo salon Selino na Londres eza wana vraiment pona bino. Merci na baboni na biso nyoso tout ya Congo winner hein. Merci Bijou Mukendi babi Bijou Mukendi babi la femme du moment Bijou Mukendi moi simoko bien na pesi mbote pas aux na pesi mbote nanga Jérémy Bwanda Anisha Bwanda le jumelle d'Endende na kacha Belgique na pesi bino mbote na pesi mbote nanga à ma petite sœur Marceline na Belgique na pesi mbote na ba obaninganga na ba obaninganga te mon numéro de contact c'est plus 243 89 66 160 47 soki nzamba lola azui ba souffle de vite to komona na mikolo o ezali koya bye bye.